Et voilà, très chers internautes, bonjour et puis bienvenue à votre site cléboa.com, votre site jeune, site pro, site vraiment vraiment merci pour la fidélité, merci Nabino tout peu votre humble journaliste na Combo Bongo et Belle d'Amérique qui est la spéciale 100% membre ensemble donc n'a profité de mon appel Sabino Nyon Sombote au travers le monde parce que Clébo est à la monde entier donc comme la bouchon voilà les lots n'a pas je suis avec mon confrère donc moi na maman n'a pas Freddy Akimbe nous autres mi bali melonga basi donc tous anaé les lots to yambi bongo pour na bino Fumototo azali homme politique à la président à troisième voie naïe trop lobby la masolo tali bongo Moka na biso rien que notre pays la RD Congo et le Kamakasi nous allons parler actualité donc ce qui se passe actuellement à travers la ville la grande ville de Kinshasa soit des Congo en général donc voilà sans plus tarder na c'est Jambote bonjour Fumototo bonjour bonne santé santé ndenge Congo ezali ndenge santé na ezali tise bana kalati naza Fumototo kolo na bele Congo zande bino ndeka opesa réponse trop de voyages la eringite wana tuza na beni donc ba congolais bazokufa na biso ka information biso na Kinshasa ba pauvre tozokufa na nzambe alors lo ba pe malamu nanu ya Congo o mabe karaté yo za mutato malamu ya Congo ezali toza na mabele ya kitoko banzete ya kitoko gouvernement ya kitoko ikolo ya kitoko gouvernement ya kitoko munene ya mboka bakunzele zika kotonga Fumototo aza véhicule aolia kitoko te wana na fo débat ça na politique te pas politique le vent monter véhicule tonda wana parce que l'air yo ozoke mingi kaka batu bazokufa mbala moko na mimoka na mbala moko ke tolobi ke note bon vous avez plus gabi bolo la opposition ba lima kambo batu bazokufa batu banzala batu to ke na dialogue to fa nesi moto solo la bo sepeli. Le problème est qu'on a eu au début débat directement faire notre question na ye. Tuni son santé ndenge ni ngana lobi ndenge mboka ezali ndenge ngana ezali. Yo lobi te mboka ezali ndenge na bino esika exemple. Bandeko na ngai na Eringit na Beni bakufi. Ere bango azokufa ngana zalaki pembeni na esika wana. Esali opasi. Ekosala kaka nga passeport na za esprit corps 8 milliers. Donc moni biso zolo ba moto za habité ni misato elimo nzoto pe esika yango na kanisi omoni esprit corps et milliers notre devise dans na à tableau na vandeli il y a troisième voie donc mukolo congolais soit comprendre que quoi ya Congo et quoi na ngonyo so za une partie na ye mundimbu munyanga ikela mutetela azapeyo voilà et puis toki kozwa Kikongo Kiswahili Kimongo Kitetela Kikela tanga ngonyonso eza peyo ba livre nyonso ba congolais ba publier à travers le monde to na kati ya Congo eza peyo ndeto kozala ke soki congolais sikon sazali akomi na likama biso ntoleli parce que za nzoto na biso ndengo moni ba français tango ba terroriste ba bomba français omona ki so opposition na majorité bango nyonso balata ki veste il y a bleu de nuit ba ko le bande ko na bango donc on a qui jamais vous allez bien d'abord un gars président du parti des mécontents parti politique nanga oyo ngana initiateur eza parti des mécontents parti mobimba ya bato ba sepela raté donc siko yo tout nanga nazala bien ndenge nini pour parti na biso za bato ba sepela raté na ndenge mboka zo tambisa mais tout la question on a posé bino troisième fois vous pour ou contre le dialogue nyoso mibale toza pour et toza contre mais il faut se positionner pour non la position na biso ngona eza lokola yo oza sirage ceux qui pour eza lokola yo oza sirage ya rouge ya za sirage ya noir bino mbeso oza na contradiction ngana za net na kotia na sapato non na tia sapato na mais na tika ka net mais on expliquez-moi moké tozali pour le dialogue parce que dialogue elingi kolobaka ali solo selon la biso na mboka basola bato boni na mboka basola d'abord ba idéologie na ba communauté. Vous comprenez? Ba socialistes, ba libéraux, na biso troisième voie. On la première voie, deuxième voie, troisième voie, photo solo là parce que chacun de nous a sa façon de voir les choses. Voilà. Deux, ba Congo na ba mongo za culture moko te. Ba za appeler ba dans la congolais. Kiswahili na Chiluba
les armes n'auront pas les appelés dans la langue nationale. On peut écouter congolais et puis nous n'aurons pas la moko à facilité. Donc dialogue culturel, les atos sangisa, la culture n'a pas besoin belé na mboka poto bimisa la culture nationale de la nation congolaise. Na obo en hôtel. 2. Tozui IDPS na PPRD ngambo, na INC ngambo, na bango ngambo. Le Parti socialiste de la gauche. G7. G7 il faut qu'on bango parce que G7 na Kabila, bango nyonso ba ki ba musulman na exemple pour comprendre. Parce qu'on a mosquée pasteur à Salimabe. Est-ce que comme un chrétien parce que pasteur na Salimabe? Pasteur na bango za Kabila. Parce que pasteur na bango Salimabe bango comme chrétien dans le sens so pasteur na bino Salimabe l'église na bino. Il y a deux choses. Soit te bobongisi, soit te bolongo l'église wana, to na mosquée wana, okokota na mosquée mosusu parce que Mohamed le prophète na bino akufite. Sikoyo opposition boyamba ka mérite. Bon, toza d'abord na droit koyamba te, pe to na droit koboya te. Pour nous ko tuna opposition lingoloba ni. Opposition lingoloba idéologie o eza contre na bato bazo diriger. So ba libéraux ba na pouvoir, opposition là le contraire, la socialiste. Voilà. Quand on a question PPRD eza social-démocratie ou socialisme, ko INC eza ni socialisme, baba ndeko. Donc en fait, tu sais que dit Kamere baba opposant baba dissident pour baba boule moko et loko moko ba panzani pour ba yokanité. Mais baba opposant mais ngana za opposant parce que ngana za idéologie mosusu eza gauche na droite. En ce moment s'ils sont aux affaires, moi je suis à l'opposition. Si nous sommes aux affaires, ils sont à l'opposition. Mais tout côté est différent, pour l'intérêt supérieur de la nation, nous pouvons ensemble. Mais au titre de on a expliqué au était pour un dialogue. Maintenant contre dialogue pour cause à contre. Et si c'est pour dialogue. Naza pour dialogue parce que il faut tout solo. Naza pour dialogue parce que tout dans la vie on a dialogue bandakal. Bato INC. Na bata PPRD basa débat contradictoire à 30 secondes. Dialogue mais dialogue dialogue yo zolo bawana ya ningo wana te na kokende na kenda ka ndingo wana na koma tsiko lingi me photo bandisika bato benda malonga sema banda tango minorité na majorité ba dans le parlement les députés de l'opposition de la majorité autour d'une seule loi ba dialogue kate na CNI opposition majorité na société civile ba dans le dialogue te donc ce politicien mo alegi alobi que alingi dialogue te c'est faible c'est lâche. Parce que comment on va dialoguer alors que la politique il faut dialoguer. Sur dialogue je vous donne un exemple. Bolobi que to boy glissement, c'est ça non? Bango balongi balobi que balingi glissement, vous n'êtes pas en dialogue. Même si vous vendez place mon côté. Les idées contradictoires là la place mon corps étant dans la télévision ça contre ngana na lobi boy. Mutu pas les qui a contredit ngata en dialogue na été. Ata ngana itu vient na plateau te en dialogue. Alors je sais pas, au moins nga problème ngala zalaka. Libaba nanga za liboso na sala science politique si manango na s'engager na politique mais libaba munene za na za penseur donc na lingana comprendre makambo na ndenge nanga peut-être yango na faiblesse siko libaba mususu eza epa na eza ke ulinga oyo ka yozo mona umuna ka mabe ya mutu umuna malama mutu c'est vrai que ngana za boeso bozalaki bato ka inde ko ndimanga ponga na nyokola bino ta bana lukana kamba bino. Mais batonyo sobino non toyo kana très bien non ponga ngai yoka to peso pouvoir lobby pe ko ba de bino bo pesa nga pouvoir tenga na ko pouvoir de pas na bino siko to ndima pe ko pesa c'est ça le problème ezali film na ngana usala sona sisi tour ya Congo ya Kinshasa diaspora na province et ko la dîner à l'existence netinga bona ka mto pambati mina yena politique ndenge ni tabotanga te na bundika kana bino ba journaliste na babudu na nga bobi misingai na kola nzete euti na seke likolo ekonyokola mabele ndenge ni mais bato bino bazonyokola bino zali bomona ka bango te bazobota wana se bomona bango ka boti mbuba mais ndela nini balekela ki bakoma kuna boye bango te yebisanga jeune politicien nani ya 35 ans politicien na bunda na 35 ans na Congo auti na pouvoir te aza mwana ya te aye na baide pe aye bai na Congo pe a traîner bato simana na diaspora na Kinshasa na province kombo na depuis histoire à 55 kombo na parce que na lingate bo benga ngai Rome kona kufa soki na sekwa na kosekwa ko kanga bino molimo na lingate bo baptiser avenir na kombo na nga songa na zaisi na bo moite si à me reconnaître reconnaissez-moi de mon vivant et sangisa encouragement passer na passe na nga donc na ko attaquer tout le monde parce que si je suis aujourd'hui pauvre tu sais que da contribuer na pauvreté na nga caméra contribuer na bango nyo sona banyokola nga menga na nyokola bango te
parce que niveau na biso to nous ignorons biso peuple congolais on ne ba osaka na biso donc tu sais que dis pas nyongolo bon moi tu sais que avec Mobutu c'était manifeste de l'enseignement nana comment mais bino tu bokenda sima na esiko tenga na kenda sima Mobutu te ponga na botama na parti ya Mobutu mais ma plateforme yo bino bo troisième fois vous avez la plateforme et dans le rôle na botama moment na wala tana bukani lokola c'est na ko mama mwasi ngana botama ngana ngakala nazoka au moins mingi président troisième fois na tout non motuna moronan président de la République à Autosala on a donné les amaki hein te oyo za ba biloko nozo za mikolo na province tozo baté sur et là biloko mboka yo voilà président de la République à Autosala discours moko mikolo yo tout balandi yango parce que asali yango na kobata mate asali yango na olele o bato nyonso tout bakolanda yo pona yo moto ozali na troisième voie le temps que président ya troisième voie omoni discours yango ndenge na pourquoi naza pour le dialogue po ezaka kozaka wana naza pour le dialogue parce que nazokanisaka bandeko azopoya dialogue baza balashi bolobi no akabila libanda ndako mais soki bokoti na salle bokoloba naika note mais bobangani ngana tunio de na no bate parce que bato bato ba toboyi glissement libanda ya salle de dialogue mais soki bokoti na kati ya salle bokoloba kana no bando ba libanda et s'il est vrai que les décisions seront prises par consensus c'est une preuve que ata bato mbale ba boyi ba résolution ko simbate si nous avions une opposition qui n'a pas peur d'être corrompue qui n'est pas une opposition de positionnement tolingaki kokena no tozolo ba libanda pe na kati pe tovandi sika no pe tobimika na no po biso tokenda concertation na baki na kotrahir te tokenda to trahir ça te na mi pe ngaka kombo l'inoxydable na kenda pe inoxydable na bima pe inoxydable bato ba banga nini la politique des chaises vides des chaises comblées yango yo so mbali ezwa solution te na Congo les nonistes bazwa solution te les wiwistes bazwa pe solution te yebisanga bato balobaka oui oui na Mobutu amema mboka wa o balobi oui oui na Kabila amema mboka wa o be baloba non non na Mobutu amema mboka wa et les patients nonistes sur les patients nonistes biso tozali ba congolais tia biso na Congo na position solingi na esika solingi na ngona solingi to bande to bundela mboka pe to trahir te c'est ça position ya solo ya bana mboka makambo ngana tout na kati ya salle to libanda ya salle nous disons non au glissement donc les questions ne peuvent pas être est-ce que vous êtes pour le dialogue ou contre le dialogue il faut pas formuler les questions bien vous êtes pour le dialogue de glissement ou vous êtes contre le dialogue de glissement là je réponds je suis contre le dialogue de glissement mais me dire moi non politique je suis contre le dialogue là je suis en train de blaguer avec le peuple parce que tokuta na Butu tokuta na Moi pour nani boko ça que bokuta na rata ndeko fumutoto motuna ngana tuna kiyo il y a discours ya président de la République na ya kaswana bon pourquoi naza pour contre le dialogue naza contre le dialogue parce que et la kisami bato on veut prêter des intentions au chef de l'État non c'est le chef de l'État qui suscite des intentions au peuple congolais to prêter te yenda zo la musabiso to yebake talanga na ninga kunganzama o comprendre ninga na ba kunganzama o tingama o kovandira non kovanda kuteza kovana o poliba o tingama ça veut dire ozo suna ko doit kovanda wana te mais o nganzamika alors balingala na ebite so mot français moko ko tala makasi ko traduit kunganzama na ko tingama donc chef de l'État lui ne kunganzama pe ko tingama donc bato nyonso bazolo banande ngozo mona bakosana nous sommes pour le dialogue national républicain mais pas le bakosana bango bato nyonso bazokende dialogue bayebi ke gisme kozana et puis bayebi que moi partage à gouvernement et kozala mais bayebi ça biso critère à bato kozala gouvernement kuna parce que nayebi ke gouvernement kozala bati kozala biso donc yo na discours on a osa mécontent ngana zalanga toujours mécontent tant que mboke bongite na opposition nataka mécontent parce que bango banyokolanga na majorité nazalaka mécontent po bango bazonyokolanga donc nazangana na bato wana po bandeko nanga kusana na bango na bakolite mais mukolo biso tokokola peuple congolais tosana ba bato banyokola biso te po nani akomisanga chômeur pauvre na botamaka pauvreté eza Jésus ya Tshisekedi ya Kamere ya nandi ya Fayulu bango nyonso wana na bakolaborateur bango nde bakomisanga pauvreté bakomisa pauvre na ndene kasi tango bazwaki biloko ya mboka tango bango bageraki banduki yango mpona basi na bango bafamille na bango bandeki baleki na bango bandako na bango ndambo biso busa tolingai tozwa po tokende otanga
Et les gars qui n'ont pas papa na baba. Mais tout on a la question mikolo vous êtes trop libanda, c'est-à-dire bon RDC quand même la province, le Lubumbashi le OK côté Équateur Boyoma Kisangani Boyoma na moni kuta donc ndo lati to éviter ces ils ont préparé nini yo pour tchamutu na 2016 l'élection to fumuto to linga peut-être postement qu'on a 2016 à wana ezangate poste politique ba pesa ka mutute bazwaka akopeso elongi na kitoko français non mulai to yondo koluka apena rapport de force ngai bakonzi nga diaspora balobaki ava bandimanga na poto à bras ouverts fona sala makona sala na kin na province comme la moi musala na bango na bitila na bango tiko makam nini oyo sala na kin kasi ko dénoncer mabe opposition na pouvoir pe ko l'exaver o sala na peuple ka webi ngai alors siko fona kende na fungola miso na province ba mona ke mona bitinda kendeki na province azongi comme ça ta onazo ya na diaspora ba dongolo miso ba za sino lo lubate ko ba ndolo bananga yo linga poto yo liboso ba dongolo miso su banani kasi ba bio basala kala basala loko temba ko mina zuwa biso to zuwa poto sala bien tolobaki non yo soki otakaka majorité na opposition parce que yo na bango ndenge bango bavivaka yo oza kovivre bon te eza osala pasi motema pasi te toloba bien motema likulu atakaka bango mpo bango atakaka patron na nga oyo soki abongi akobongisanga patron na yo nani peuple congolais yo nde oza boza patron na yo so mona politicien abenga o patron depuis obotama loba na vérité nga naza mutu ali boso ko sala ministère du peuple toka l'œuvre de Dieu toka ministère de la parole mais nga na sali œuvre du peuple to sale la peuple na bien boyaka na biloka peuple le soki tozio tozio na parlement ya pamba ka biso ne mto régler to kana soko lobi ke mutu aya lokola nga okosi beso lobi ke ndasonga lobi ke bato babebisa te na kosi mutu mongo ta ya lokola nga na ya na baide yo boy na maile na de na ya na baide na politique na ya na minduki te na ya na mbongo te na komba papa te yebisanga Congolo yebi 55 ans passé na baide na politique ponga na yebi ete yebisanga yo baide ni no ena baide na sai courant de penser na haute université na tandi en 3e voie na boule na bunda économiste kao na bunda journaliste kao na bunde na juriste kao politologue kao chaba professeur kao ba pasteur kao puis nous yebi kao tomber nde na fungola nzela le na la koma makambo lobi on a soki na tuni projet de société net ya lelo soki bacheyo ata babibo ndeko fumutoto transport bana baole la transport mingi zwana transport zela na tinda cameraman na ngali sepe sa ngali livre projet de société na ngali mo yo mo tangi ce qu'on appelle so boule la projet de société à partir de mes comptes au sa recherche aux projet de société moko na manifeste en na parti politique dans la recherche yonde opesa projet de société nazo pesa oka siko mais na pesa siko dans un document sous basmate aux siko projet de société à partir de mes comptes okende koluka parti politique ya Congo la kisanga parti dans un projet de société na sana débat Congo na bika parti nyonso et c'est comment parti politique toi avez ko koma ka parti politique parce que socialisme ko koma ka parti politique te libéralisme ko koma ka parti politique te mais toi devant aboti inde parti politique parce que courant comme parti te omoni na yeba kito utuna question ana botala bana mboka ba commune développement triade bofulu kinamisatu na elimu na nzoto pe na mabele bobongi na elimu na nzoto na mabele rêve d'un Congo nouveau et meilleur. Va commencer projet de société de la 3e voie. Il y a ils ont combien de pages? Ils ont 102 pages. Bon, l'oukelanga d'abord question à volume peu forme. Projet de société à partir de 50 pages dans Congo. Il y a qu'un apprendre. Deux, total à contenu. Pas tout ça la débat. Ça peut être un premier parti politique si nous étions en Europe au Congo parce que c'est un parti. Et dans la tata pesa na mwana pour partir dans la biloko bisa ni bale courant ebotié na école et même pas peuple parti na biso dans courant nango ebotié za 3e voie école nango za académie politique de bonne gouvernance eza au dessus à parti politique yebisa nga parti politique moko yebi na kongo dans école obenga bango ba parti politique parce que toi qui n'atanga pongi ça soit des boutiques et des gabros des individus mais exemple la PT parti travailliste ndeko fumutoto na yebi maman
peut-être que avant école et nasima oh ils ont courant des boti école des boti parti de c'est différent. Donc apparemment monsieur Fumutoto se croit au-dessus. Je ne suis pas au-dessus, d'abord je suis politologue. Les autres ont fait l'économie, les autres ont fait les droits et tout. On a tangeli politique, mais on a engagé la politique. C'est sa question, on a répondu à la question de vision, projet de société, c'est là que c'était là que Naruto, est-ce que vous comparez? Projet de société, dans le domaine de transport, et que vous avez accès à 3 axes principaux, excusez-moi la tautologie. Donc ça la route, pour la route, route contre la route, et route sur la route. Alors on a développé ce co. Route pour la route, ceux qui nous sommes aux affaires, par exemple, l'agrandissement d'une avenue qui existe, ça s'appelle la politique de route en faveur de la route préexistante. Par exemple, pour asphalter, asphalter, pour bétonner ou terre battue, pour la route est nécessaire. Route contre route, nos affaires, par exemple, babalabalo déjà na Congo, ndele mutatrasa kiango, putake na kozwaka biloko na ya kolekisa yango epana bango. Lelo soki Congo ekomi Congo na biso a rêve na biso, eza na place monsieur auto tracer balabala oyo jamais rebelle za ko tracer parce qu'il n'avait pas d'intérêt là-bas. Lelo da balabala monsieur zo chômer za suna tina parce que la route se construit elle-même, ça veut dire balabala les autres salema parce que dans la nécessité à ko évacuer biloko. Les routes qu'on appelle aujourd'hui nationales, ils doivent évacuer le bloc. Parce que mais pour la province. Alors les routes là qui existent sont nécessaires encore. Et puis après, on va faire route sur route. Route sur route, na Kinshasa. C'est ça le problème. Et là, ça va entrer dans la grande vision de la lutte contre le désenclavement. Parce que nous avons pas comprendre le projet de société. Tant que l'homme est esprit corps et milieu, en considérant l'homme comme esprit, nous avons sa ignorance, la peur et la pauvreté. 3 chantiers. L'homme comme corps, nous avons sa malnutrition, insomnie et maladie. 3 chantiers. Après, l'homme comme milieu, il faut sa enclavement, insalubrité, la pollution. Alors, quand vous me posez la question sur la route, c'est dans le projet de désenclavement interne et externe du Congo. Alors, les routes qui doivent désormais relier les provinces et axe principal est Kokende, nord, sud, est, ouest, et il faut poser le développement routier à Congo à partir du Sankour qui est le cœur du Congo. Parce que ceux qui ont bandit de construction, il y a Mboka en matière de désenclavement dans Sankour, au moins surtout Sali, Balabala na Sankourou, il n'y a pas une route qui fera 2000 ou 2500 km, ça est comme à la frontière. Alors que ceux qui ont une route à partir de Kinshasa, il y a des routes qui feront 4000 km maintenant de combien de kilomètres dans la frontière. Ça c'est la vision, ça c'est le projet de société. Alors dis-moi, les lots Kabila dans l'opposition à pouvoir, alors qui a Kotonga Balabala. À ça le banayo, tout bas kilomètre à Balabala nous sur Congo ça combien? Il faut mbongo combien? Il faut tant combien? Bateau combien pour na Kotongango? 0. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu vision ni projet de société. Au Soyoka opposant mon cas contre en disant voici le nombre de kilomètres de routes qu'il faut construire, voici les montants qu'il faut avoir pour construire le Congo et voici la durée. Tikala le bate. Donc on va dans la polémique, dans le débat politique. Et là au moins on rentre opposition à mouvement Ezakop. Je vais vous assurer aujourd'hui que l'opposition au bout de dialogue va bien positionné pour le gouvernement de l'Union nationale. Et bien tu vas comprendre. Bango alobi Kabila a glissé na bato bakendai. Taba comme on a fait un mandat tu n'as pris les mandats ya qu'ensemble to vanda to kabola gâteau to mesana ko kabola. Donc bino pour comprendre cette dynamique et tout ça, ce sont les oiseaux de même plumage, de positionnement et non le peuple. Mais mon rêve c'est que ce peuple me donne confiance et que demain je prouve de quoi je suis capable. C'est ça la différence. Alors dans ce cas-là, ceux qui m'ont dit que maintenant le besoin le kuta, on a vu qu'il y a un parti président un projet de société, bobenga tout ça débat contradictoire. Ça va pour tout na ni mo connaître sur l'anda qui président Moïse Monidé là, président intérim il parti RCDN pour les alibongo ya mon amboka Roger Lumbala. Tena qui va proprement en disant que ceux qui Kabila tika constitution à respecter en gros pardon na malembe atika tosa ce que tosité peuple kosidika makasi pe kozala ça va vraiment barder qui met aux alaté na mboka yo étant que homme politique étant que président à 3e voie au monde ndenge.
Bon, d'abord, on interprète parce que na contredire mais vous en êtes irreconnaissant. Ben na loba boye. Peuple bango lobaka awa na Congo. Et d'abord Kinois to ba Congolais. Ba Congolais en général. C'est ça le problème. Et alors moi je vous réponds que Kinshasa n'est pas le Congo sur tous les plans. Donc mutoko sagabana na Kinshasa alobaka que peuple azo distraire yo. Parce que ngaso ina komi na Katanga basi ba pekisa kuna mutako critiquer Kabila. So critiquer faut aller lombe, so qui te alors ubanga. Soko dans la chance de la pratique zakuna. Soko kepe na province orientale, j'avais une grande conférence dans l'université de Kisangani, accepté na faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Ba document personne ba fiche ba banderole sociale, mais la conférence est prévue pour le 2. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Arrivé, ba reporter conférence, ba konzibani ba participer na conférence, on a fumoto tout ça, le poney qui a 5-16 ans, muke, photo tia na sala, mnene mais dans l'université, dans le cadre de conférences scientifiques de la 3e to ko lungulate conférence de l'université to que nous avons na balabala beaucoup ma kubinga ngo meeting pré-campagne bosi la ngate ba bi ok to lungula yango wana to chango na amphithéâtre dans 1500 places assises ba déporter ba reporter conférence ba délocaliser place Nandimi na komi na 12h juste la conférence devait commencer na komi devant l'amphithéâtre bon on a l'image ba lobby les messieurs qui détiennent la clé n'est pas là to benga son téléphone ne passe pas. Pesa adresse na yebanite. Après baloba kananga. Atube okanga na sali nini? Oh autorisation ya visite na province. Menga na Congolais, comment on peut ça autorisation na kota na province. Na bim non, autorisation de séjour mais bola kisanga d'abord document officiel bino bo pesa ka ba autorisation de séjour. Oh vous n'êtes pas présenté na né. Mais na ko se présenter na né. Est-ce que ngata mona cette émission na Kinshasa avant na sala na né? Est-ce que ngana né tout dans un rapport moko ngai ozo mona ngana zo comploter contre le pays? Oh, il y a que ça, mais il parce que vous avez un renseignement, vous êtes obligé de faire que ça, déjà inspection, ceux qui n'ont pas ma belle, ils ont prouvé le dossier à ma boca. Et on a discuté avec l'étudiant Basilique que ceux qui sont inda ma belle, ceux qui ont la conscience, mais ah, on a déjà na province orientale. Tant que peuple a Rosilika, peuple a Ngoa, parce que kuna na province, Bachien na Kinshasa, nous doit apparaître. Bachien doit apparaître dans la province de Mbushime, dans la Mbashi, dans la Kasso occidental, dans l'Équateur, dans la Kisangani, ezaka ka RTNC. Au balobaka église au milieu du village, mais bino boyebi keza mensonge au milieu du village. Pour nani ni leo ozo bamakam na ozo ko tsabiso na kati. Depuis nous ba congolais, bino kasi mboko to bundaka pona biso ngo bien soke bongi na bino pe bobongi. Biso nete ozo au milieu du village. Bino bana. Journaliste dans le milieu du village. Mais RTNC dans le milieu du village, parce que c'est une chaîne privatisée en faveur de la majorité au pouvoir. Tout le monde le sait. J'ai dit les journalistes sont au milieu du village. Bon, mais pas même pas les journalistes. Les journalismes, les métiers est au milieu du village. Il y a des journalistes qui ont des cas. Ndeko Fumutoto. Kabange Numbi. Oyebi. Na yo kalwana ndiko Kabila. Procureur général. Dans la famille, mon chef de l'État. Wana bino nde mtuboye. Et na tout yo lobi Kabange nous alors que Kabila da Kabange yebe Kabange donc on comprend que ça famille. Berger. Donc procureur général. Ah donc alobaki bino bato bomesana ko sala ba manifestation pour bimisaka population ba ke ko se manifester. Oya tout so bomeli ko sala ngo justice et ko poursuivre bino. Mais a raison. Yebite so yo gadon. A raison. Adam a raison au cas où moto a sali likamoza contre la constitution. Or peuple a annoncé la constitution. C'est quoi yé nana kotinda ya a poursuivre bateau. Ils ont juste mis son garde. Non. Le peuple congolais n'est pas sous la constitution. Il est inamendable. La population d'une ville n'est pas sous la constitution. La masse républicaine n'est pas sous la constitution. Ce sont les individus et minorités de groupes qui sont sous la constitution. Mais lui il prévient juste ma groupe et non, à prévoir ma groupe et à batoter parce que les partis. Attends, mais je réponds. Les groupes comme les partis politiques sont autorisés par la loi à conscientiser la population pour amener celle-ci à contrôler le respect de la constitution de loi de la République. Donc s'il y a l'opposition qui amène la population à revendiquer ses droits, il n'y a pas violation de la Constitution. Donc il n'a pas droit de menacer.
d'ailleurs ata amenacé et ça est le côté ce qui a menacé constitution ce qui a menacé constitution yépé à sous propriétaire pas attribution prévention il a juste prévu il n'y a pas de prévention madame biso nde za boye tout dans biso bibembe tout kufa pona mboko donc toi intimider biso azate des réponses à question. OK la question moko où ils ont vraiment très capital les a au peuple congolais les chaque jour tout parler non sur salité na mboka biso lelo ça va pas. Salité? Ça va pas la ville de Kinshasa et ça vraiment et comme une saleté moko quand même pas odeur pestilentielle ba toujours la mokana salité autant ndé toujours mona ba tant ko yakuna épidémie mo ko bimo ko ça vraiment irréparable. Bino bo vandi na bino boza à l'aise aucune réaction. To mino wana mboka moko bo lo soki wapi ba toujours mona presque partout OK autant na kota Gambela ou na rond-point Ngaba. OK na UPL OK donc partout on va toujours lier pembeni wana bozo monter que ça risque pour la population on comprend que tout là qui peut parce que bino bana bino boyebi paso bazalaka mais ngai soto message nyoko to beto lia nango dans tout souffrir ça va pas la vie la Kinshasa bino ba code ba responsable madame journaliste bozo beta ngo kanga bozo à l'aise parce que boza ba congolais que okutinga na vandi na masine bananga pourquoi bana poto ba koyeba teke na bana na masine. Est-ce que non mais n'a répondre machine o yozo ba machine za est-ce que machine za poubelle mais na retour non qui non yoka commune ya Masina eza commune urbaine ou rurale ande tutangire commune ya Masina mbote d'abord na bana chango nyonso commune ya Masina ba ebike baza na maturité non eza commune eza lokola ville to eza ba commune eza lokola ville biso bata Masina toza lokola mboka ya Kinshasa donc na koyoka solité pe na kowanga na esika na vandi na lobby bon non mais parce que bato bali bokanisa biso nga bana na Masina banda kala na Masina banda de bakanisa ka bongo mais Masina eza mboka ya Kinshasa te non mais Masina eza mboka ya Kinshasa parce que pas na biso akura eza fréquente et pas na biso ama eza fréquente et pas na biso bangungi bonne Kinshasa mobimba ngungi azali notamment bandal c'est Paris les nini c'est bandal Masina c'est quoi lemba bazonyoka Kinshasa mobimba nayebi kuna te ndenge nayebi Masina ya liboso na ko correction ya ngwana donc ba te biso bakonzi ponga na ngamo ko nyonso ekomi na salité wana bozoki pe de madame et toi tu veux ko ba ke muto za eli monzoto pe esika vous voyez que biso to dans na réseau to bi que na côté tali mabele il faut lutter contre enclavement, il faut lutter contre insalubrité, il y a lutter contre pollution. Mais madame, au moins nous salaires, Kinshasa c'est salité. Parce que Paris est mis comme ça la propreté. Singapour est mis comme ça la propreté. Ce qu'on a tout nos questions. Surtout aux Parisiens, nous sommes à Paris. Nous sommes à Kinshasa. Bakinois nyonso tobemi bango na Paris. Bon, question à propriété que se poser ndenge ni pesa réponse. Kinshasa, yo lobi bongo tozo. Non, on a répondu à la question. La ville de Kinshasa actuellement congolais nyonso o na d'accord na yo quitté na lombo na oyo kinga bien te. Paris na na tiango propre. Na ba français parisien. Bah oui, ba français parisien. Ceux qui sont parisien wana to memi bango na ville ya salité lokola Kinshasa ba vanda peut to zuba kinois to memi bango na ville propre ba vanda et loko ne koleka dans quelques instants bango to ba yabo ba kokate tawo eza aba solo ya mabe wana mais kokolo ba o na ndenge yo lobi ezaki non peuple congolais azwa maele donc yo moyo bimakali banda te na lingi oloba donc biso ba congolais tous en conscience biso to baby ça on comprendre que bon devient question ton ozolo ba Kinshasa za sale balolo ba bona nini ba kinois ba sale par exemple ba quoi mais c'est fonto ton appel sur eza sale to komboli net na on akata ndako na yawa poubelle ya yo fulu bakenda ko bwakati siko question yango poubelle na ngai matiti wana na kotsa kangwa ngai bona na kombola
ngai bona na bimisaka yango so lopango ekomi salite est-ce que lopango déjà salite te sikoyo place okendaka kobwaka exacte kaka olende bakomisa ville mais bino comprendre te biso comprendre papa maman naza d'accord na yo ke apparemment bosala musala non nazo répondre yo ke yo za kinoise non ngaza kinoise te yaza kinois non ngaza kinois yaza kinois non. Au lieu que la ville est sale, il faut dire les habitants de la ville sont sales, ils vont contaminer la ville sale. C'est pas ça. Mon raison de kaka. Bino bozora raison que biso toza sale, to bébé samboka to sala bon. Mais bino boyé qu'est-ce que vous pouvez faire parce que toé bana 2012. Bozora initiative moi rotia ba chaque. Bozora idée moi boya rotia chaque poubelle qui na ba venir que non à chaque semaine. Bino ka bakonzi na biso boti bakar boti na bakar ya et le retour ba sate que na obwa kango et les ça même pas un mois oui que bakar na ya raté ba sate comment non parce que tout le monde à l'étranger ba à chaque avenue ba poubelle kin pour déposer ba immondice mais ici dans notre ville il y en a pas est-ce qu'on a ba point moro boy car ya bana ya so pende ni biso est-ce que saleté on est attaqué biso ba kongo tout ça on se comprend pas si on se comprend nazo lo ba kozo bazo sala mabe. La démocratie, comme la dictature, c'est yo moko. Parce que la politique balobi, les peuples n'a que des dirigeants qu'ils méritent. Biso ce que tu créé tondi makofuta ka impôt na batu, mais batu wana ba kongola ka mbongo na ba osalela misala pour na peuple te mais to maintenir bango. Le ba konzwa na eza yo moko, eza ngai eza ye. Donc kimbuto azobebisa mboko yo n'est que le reflet de la destruction de tous les Kinois. Parce que Mukoloba Kinois, Bakoloba ke balingi lisu Kimbuta te akolongwa. Mais pourquoi balongola ka ete? Donc la faute c'est pas Kimbuta, la faute c'est nous qui l'acceptons. Deux, mboka eza nango saleté. Est-ce que na mboko ata otie usine wana, pardon, nani moi cantine wana. Yo so mona ville ça usine de traitement des déchets. Na pese exemple muke il y a boulevard du 30 juin. D'abord Rwanda. Est-ce que fréquente à moi trop sauveya et là bah peut-être gagner moi va déposer je crois que oui mais madame et dans la somme mêler l'eau au tiers on souffre bah ça va pas non mais je donne la grande réponse vous insistez sur les petites questions non je dis ceci il n'y a pas un plan directeur d'urbanisme de la ville de Kinshasa. Deux, il n'y a pas un plan d'aménagement du territoire dans la ville de Kinshasa. Trois, il n'y a pas administration de ville dans Kinshasa. Trois, eza Kinshasa te mutoza salité eza biso bato tovana na exemple to salité mokolo biso to kozala propre spirituellement physiquement et si ka tovandi pe kozala propre donc biso ba poubelle kin na route na biso la même chose il 30 juin na yo ko na ina loba bani na soki mutamelo mona so comme pembele wana mela qui peut être sucré na yo mona mutavi a déposer bouteille jamais mon année à salité parce que botieti bo facilité bato mutum sa ko tala ne boy musu sa ko za na culture wana te il prend il garde et on boit comme ça comme panel musu mona bois qui kat mettons bien bo disposer ba poubelle et bo ti parce que bois travailler monde bon qui rosala bien puis peut changer c'est à dire que yo kanga été na zo comprendre yo peut faut comprendre oyebi que vie à peuple congolais na PIB congolais zo vivre nancé à $10 par jour. Oyebi te que moyenne ya ba congolais ba koka omela sucré par jour ba même pas 10% na Kinshasa. Alors si vous prenez tout le monde, voilà dans Kitambo, voilà dans commune à Kinshasa, na Lingwala, akoka na makoki ya komela sucré, ya boîte ya sachet pe aya ko boaka, est-ce que kokoka? C'est ça. Donc et pas na biso komela sucré, c'est la classe. Fonctionner ba futaka moi mobimba 70 000 francs, 120 000 francs. Soka yibite to ba kabeli ete amela sucré. Donc sucré wana eza même pas 10%. Même pas 5% des Congolais qui sont dans la ville. Dédé. Ceux qui sont au Kinois, ceux qui sont 12 millions d'habitants, ils sont à Burkina Faso, ils sont dans la population. Ceux qui ont commis 6% ou 4%, comment on la sucré, c'est pour quand je parle d'usine de retraitement des déchets. Ça veut dire que je suis au-delà de ce que tu proposes là. Et puis il viendrait. N'habitez pas Lumbashi à Pamba. Commune à Lumbashi, to me mayango awa. N'habitez commune ni to comparer nango. Même Gombe, il n'y a pas photo. Donc viendrait Bachayo on n'a pas contrôlé la composition. Pas avec qui nous a maîtrisé la opposition. Pour un bar, ne récompense à Kaye. Yo quand si tenant compte, il y a rigueur, il y a gestion, mais viendra ça à 48 et Balongoli. Donc problème et puis madame. N'habitez tant qu'on biso to zoloba ville à Kinshasa. Est-ce que Kinshasa remplit encore les conditions d'être une ville? Tout bien encore la ville de Kinshasa. Non, le bara mboka parce que liboso za ikini label non. C'est quoi comment?
mais responsabilité mingi wana la poubelle les gens ngana bino des fois bo réagir bo bango bato la majorité bo trouver ma piste de solution pour que vie les gens apprendre ye maman na moni bango ba maman ba yoka baté ya zo pesa nga responsabilité ngana za mwana bitinda ya peuple mwana sana bon yoka na idée bino mbali roi boso yoka na te le temps que yo président il y a troisième fois caméra ezawana quinoa ou pas quinoa baza partout au rôle bana baoni l'état que président il y a troisième fois citoyen congolais qui noté bon pour yo il y a lobby yo qui no bo samboka yo bio za mo konzité donc yo poza ndenge mo na ye roza ndenge mo na ye donc yo pe ozo bongisa te le roi yo za na idée oza président troisième fois bandeko bazotala o lobani pona merci na loba ke Congo aza mutu adana liteni misata mutu na ye diaspora tolo na ye Kinshasa makolo na ye province lobiko na ye ko uta liboso na mutu si malatolo peke na province mais est-ce que mutu c'est biki c'est ça c'est ça deux merci na loba congolais a esprit corps et millier ceux qui t'okuti millier salité les milliers de mutu salité ta bato bavandi wana baza salité na kolobaka biso to comme propre pomboka na biso comme propre na loba sunu eloko na koloba ezali peuple ayeba badroit bana badevoir na ye to koma bacitoyen parce que un citoyen ezali personne humaine exerçant ses droits et devoirs politiques alors mokolo tokokoma éveillé tokoyeba ke je ne mérite pas ce dictateur. Je ne mérite pas ce faux démocrate. Mais le peuple était le maranao, mais c'est fou. Tout le monde qui l'a peuple était. Peuple a voté le matin, ceux qui va lire télé, mais c'était en tout cas de province. Ceux qui l'oliaka, Molé, na Kisangani, Tozako Kendegolia, Bitumana Samaki na Boyoma, Tozako Kendegolia, Bintuta, Nambujima, Tozako Kendegolia, Libundu kuna na Lumbashi. Okomi makasi mikolo na kolempa ba moi ba population na projet na yo ba projet na yo déjà to komi ko détecter comme malembe projet na yo maladie ko tambola na yo na ba province wana eza ko kene ko fanisa ba siège ya troisième il y a solo et le côté ça lobby to koyoka pas parti politique lobby na parti politique déjà lobby na bon na obi misa ba député na ba chaque province lobby bon déjà na chemutu. Tu comprends déjà en tout cas, on a tout nos questions. Surtout aux sincères. Tu comprends conscient le rôle français. Et le rôle de Congolais, jamais pas $50 000 pour la candidat de la République. Tu comprends frais d'administration de ça les Malambo gagnants. Pas combien? Peut-être 20 000 francs. Est-ce que vous considérez un peuple congolais aux 20 000 francs? Tu as les critères. Critères à mi âge, plus ou moins 30 ou 18 ans. Nga déjà lancé dans les cannes, peuple a évidemment déjà majeur. Après, jamais Mbogelingue qui ne dit pas, bah sa critère était pour monter chef de l'État. Soit après ces critères scientifiques, plus ou moins licenciés, je réponds à ces critères-là. Bon bah le bon parcours politique, qui n'est pas moins de 10 ans de parcours politique, na Rosalawan. Parce que le bisco moi dans les faux moutons et ça là. Mais moutons dans les ça là, bien bien que moi dans souka kola déjà, na zaka na ba idée, ce qu'on a donné. Et puis, dans ma connaissance, avec ces trois éléments, je peux traiter un dossier politique. Oui, bien, très bien. Troisième chose, bon, mais pour moi, à comment vous connaissez Congo, face à la morale, bataille dans parcours, est-ce qu'il y a ça Congo mabé, il y a un inoxydable, ça Congo mabé, tout le monde alors, ce qui est comme le Congo américain. Kasinde ba Congolais mbongo pona bama, ba Congolais diaspora ya Kinshasa province baloba. Moi na bitinda na bango, abunda na bango, mena kolonga bango. Parce que so ba tchebi so na débat contradictoire, ba be wana ba kolapa. On a trop signé, on a trop signé le projet social. Dans la courant, dans la partie, dans l'école, dans le projet de société. Alors, kuna bale kanga na balar pour na tiwambo bakota kanga na batala te pour atteindre ndambo tata $10 dans cash. Peut-être il y a koluka dans compte nanga. Mais va une lo mon beau peuple bando lo d'ailleurs mon série mon poto chité to mo kena suka que bibo nda fond to théazara ça coûte des tranchants. Kuna ke la majorité a zui a yekoto a finga pas endormir peuple bon a été aza il faut to la ndabada couteau à double tranchant ka ces ambeli ba observation c'était ezaba mbeli ba ko bana osala pona okata nyama non parce que bo finga ba koko ke basala ka mbeli ya mino mbale
oza lokola ozokosa population okosa la population nini okei bon ngana oleka émission mais na osala lokola kokritike bino moke mpona tombolaka makambo na bino mais likonda yango oyo g7 akomela président lettre moko ya mibale bomoni nde eyinda fumututu asala 30 émissions 300 émissions à critique ya chef de l'état apesaka ye ka likonda c'est que bapesinga métier bien. Donc, na lobaka na population ke ba osala mabe, na décourager la population na projet de société na bango, ba futa kanga mbongo. Mais so vraiment na kina mutu kwa engagé na musala mbe na zo mbongo tous les jours pour na bebi sakaye, peuple aye ba kiaza mutu. Donc les Congolais, non, problème moko eza boy. Na zo kambongo na régime. Oto na ndeni. Pourquoi si na teka maile na nga. Ba bureau de tic. Mais na zo répondre. Ah, mais bino bolingi kaka ba ko sabino. Na zalaka assistant parlementaire, nazaka consultant parlementaire, nazaka consulté dans le cabinet ministériel, nazaka ba honoraire nangai en tant que chargé d'éthique, en tant que consultant, en tant que yangona leisaka moi sinaba nanga pe na bundela la 3e voie. Est-ce que bako ça rappelle? Moi je suis pas un diplomate, je suis un acteur politique. Si c'est ça qu'on veut connaître, partout on fera le checking, on trouvera que Fumutoto était dans des consultings et dans ses fonctions d'éthique. Alors, alors non, na vandeli yango bien bona répondre bien pour na ninga ko sa mokozi na ngate. Yangwana siko so bolobi ke na lie la bongo, alors c'est que voilà qui c'est peuple que non, non ça la sort parce que ceux qui ezalaki que poste ya kopesa ndenge na beti boye ba sa ni ba petit yo zo kate lumba parce que bango ba linga ba fanatique ba tarako yo mona ngata ba tarako mutu ngati na okufa na mwana msama ngana utika mwana msala peuple na disciple afu muto nga maloba ekandiango voilà c'est tout comme na suka mo loba ko na bana mboka nyonso dernier mot bon na loba na bino ka boye nazana mabe bolamu na ebite so nazana ngo mais bela bolingo na lingi kongo bo tiango wapi mais ebisu yo so oza courageux toza mobilité okokita na province te osala point de presse okokita na province te ne tozali na Numbashi ta on a sali émission na Numbashi na contredire chef de l'état oka ba téléphone mais c'est okomona nini ozo ya ko mata na vio terre les autres trembler na yena kisanga na kata kolia te na zela na ba ko keiri nga soki na nzela so bandeko otika kokosa ke bolingi mboko so to kokota province te il faut to kota province to éveiller bateau parce que ta province ba kesena ba kinois toza bien mais tu es trop fanatique to kota club fan club mais ta province molimo na ngo eza polele soko kon oloni eloko bien ekokola to zo ba kinois éveiller to éveiller pe province to ke de alors ngalo on a kolobezali kaka na comparaka peuple congolais na mwasi nanga na bala mama bana nanga mama Justine yeta ngwana lingaka ye ayeba te kinga mobali na ye mais tellement que ngana lingaka ye na salaka tout si malelo to boti bana donc ngana peuple congolais za kola lisula ne mwana boyeba te que kamwa mwana bona ozela ndengai mais na ko prouver bino que c'est moi que vous attendez oui en ce moment là boya ko yeba que ah mais pour ne négliger qui moto ayi ko sala biso mais et vous savez que et longue vous en ngambo na biso na ko za toujours na bon moyiti na libération donc olinganga ozui itomba parce que au salé limboka mais so yininga ndeko ngwe biki so po bominga oza lâche kape na okufa te po na esprit mais toko benda bango na mikila ndenge lezela lobaka pe toko komisa bango na destinée. Voilà, merci vraiment. Donc, moi, les Akim, les Fumutoto, oui, déjà, il faut ça à Kaka. Donc, mais, ils sont à www.clebois.com. Tout le barrage, vérité. Heureusement, il y a un côté de combat cage, mais un côté de combat cage, c'est parce que pour les émissions, il y a les Gonabiso Bel d'Ambetseke. Ndia yambaki ndeko Fumutoto mais ye azana mukona côté na combat cage na kozwa Clebois ma Clebois oye kokangaye mais akufa te pour peuple ko silikela yo nyonso tu alobi wana etaliga ye moko mais fenêtre na merci beaucoup na de la nation l'homme invisible tonton Banda mes condoléances na yo papi Kene mon père d'aki papa mais on fait le sousou Hermana Poyo et puis tout le monde quoi. Merci vraiment. Très chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission à Neno. Au CPD, merci. Au conseil, remarque qu'ils ont toujours les bienvenus. Donc, on s'est améliorer. Donc voilà.
grand merci de la nation l'homme invisible babi na kati visibilité makambo minene donc nzaba pambola bakisou maele merci comme ça à Vincent donc vous êtes tellement belé poto donc Europe Afrique Amérique partout landa biso nous avons fait le journaliste bête de la spéciale moi nzambe à se souvenir na bino. C'est comme ça, grand merci aussi à celui qu'on appelle Tracy Prombelanga, à celui qui est dans la caméra, Herman Emporio, Freddy Akimbe, nous autres amis Bal et Bassi. Donc voilà, merci Nayo. Donc à tous nos fans, tous nos fidèles, internautes, tout y a playboa.com. C'est un grand merci. Vous avez toujours ce côté branché, le site, Nabino, bien. Donc voilà, pour aller l'autre Sukiwana, tout le monde est bon. Prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. Boutka malamu, bolunga nzambe bumela mbota na bino bye.